G. Maman Nzambe a tout le monde a cinquantenaire pour na ya papa na. Ouais, naza pendant na cinquantenaire par rapport à image. Naza pendant par rapport à image na cinquantenaire makutanga ve na biso. Donc grand prêtre to loba muta pesa marambutu par rapport à image, mais to déplorer ka comportement moko ba comme minimiser internet na ba TV na biso. To que non ta normal TV na biso ba pays monsieur comme na ngoti. Mais internet et permettre ba tout même aux Japon ya suka autant la pena comme on dit les manzara moi Nzambe. En tout cas maman biso tchala to regretter mi na comportement na ndenge au fingi biso to ba il est très to tangate milai olobi yo moko yebiango. Mais na regretter mi mère na biso so fingi biso to ba il est to tangate. Bana to bana ma internet non mutu mo internet ayamba ote. Bana to bana ma internet non to yamba ote po oza actualité te. Hein? Vanda passer ba tomate ba lembisa ko ba lèvre kuna sala ko bien. Bima makam na biso to beto deza. Mama bima makam na biso boyi na biso. Gardez bandi na yo. Ozaka danseuse na teneni ba lo boza chanteuse. Ozo banda na danseuse. Otanga bina bujimai. Ekola ndakala na fufu masangu na tout ça. Oza ventrieuse. Yango ba passer lèvre tomate nyoso ba pasoli. Lèvre ko yo comme enseigner. Merci beaucoup. Donc, d'autres zones balelo, presse tout ça la musala ka nebo mesana, bolanda biso suka tout au kende. Ah, soto longa toke na place des artistes. Voilà. Après on a d'autres kende na Isangi, et au vanda kuna tiba 16h30. Ndé bon, on a parlé du peuple. Et peut-être que les musiciens sous bazoé ba programme est-ce que si tous les artistes ba bêta na podium tous les musiciens sous basé Non, tous les artistes ont manifesté des wana d'abord. Voilà, on a le bilan à mais on par exemple tout à l'heure on a qui n'a héritier. Voilà, donc toujours surtout on a pour ça va bêta. Liste mogo bibanki et le bamagi na presque voilà batanga iba comme orchestre. Je pense que c'est bonne erreur. Fallait tout petit canal batnu sur se manifester. On les a qui orchestre ba contacter mais batu mususu ba ka sabaza libanda ya mboka nzoka baza awa na kati ya mboka. Yalo kwa ndeti ba bosana ba na liste mais vraiment président Verki ça rectifier les Cambouana. Batundio sont presque barobeta ou ba manifester désir. Par rapport à l'organisation, botiki peta moro famille papa Lutumba balé la pena papa na bango na ndenge ya coutume na soba comme. Oui, eza lelo. Kor soke bimi yo kena parler du peuple té, yo kena na pango na ye, na Isangi, on a famille kolela ye. Merci beaucoup bandeko belé peta mususu batala ki binoté o bazole na bino ensemble. Message nous on ça bango parce que vous êtes dans l'organisation. Oui. Makamuni surtout ça va. Oba nungu toyoka ki wana ke o bundi o commission bundi. Jamais. O mutu bale mbongo jamais. Voilà, mbongo bimaki, to remercier premier ministre na biso Bruno Chibala pour na oya salaki. Vraiment papa Koufi samedi mais ayambi déjà quelques musiciens dimanche nango pour na tout na bango to sala ndeki nini. Voilà, et comme yo mutu ba garder mbongo no, mbongo ezali na ministère ya culture. Et puis, sous contrôle, il y a battu hôtel de ville. Donc, il y a heureusement on est. Quand tu vas les landais, parce que commission salagi boy. Avant, 25% ya mbongo basengaki po yo lobi onga par exemple na salari lo boy. Ba pesi on a 25%. So ba moni osala ngo bien de ba baxelio. Talaka 25% et ça rien par rapport à 100%. So ko moni ba tu ba baxeli bango mbongo c'est que musala salamaki bien. Donc ba tu ba mitungisate d'abord nazoka makambo ya mbongo ote mbongo mutu mo aliaki boye o papa Verki sale mbongo boye vraiment makambo surtout que la on a soni heureusement na lobaki internet est remplacé bible te donc makambo tout le monde en internet c'est la vérité te ngandinga boye belé boye na profiter na yebisa bino problème nangé zali boye bo sala musala na bino bien mais bozo sala masumu d'abord na ba titre bozo cha
Voilà, bonjour. Bonjour. Nabi qui est monde entier, bon, grande danseuse, nous sommes nés Anastar. Nous avons premièrement dans l'émission na yo na monyo na matanga papa. Ba souvenir vraiment makasi nini ozana ngo ya papa. Bon souvenir ya papa Lutumba nazana ona no. Tala na zamu la mukeme na sala émission na ye na émission to tourna 4 na kenda rotikela ye invitation pe lettre ya SOS ya deuxième anniversaire ya papa Wemba ayambaka ngai bien et puis apesaka nga ba conseil belé kena sala musala malamu na kota la ba polémique te na mamba lokuta te ndenge ba kosela ka série moko boye donc ezana un souvenir ya munene pona ngai rosa chance wana ya ko yambaye. Vraiment. Ce qu'on a le loi zaté, hein? Parmi ma cambona n'y surtout ya lobaki na au salle lango. Si na salle lango déjà, so tali bien même interview na salle même émission na salle na linga toujours na zala na nzela moko ya malamu na dépasser ba limite te quoi. Siko, voilà pour la bande comme sous que conseil ne repesa ba. Pour la bande comme sous na repesa ba conseil ka ba sala na ndenge ya malamu, so ko sali bien et ko foot peu bien en plus ba tu peux ba rotia au mingi na musala malamu zo sala mais soko sali mabe aussi la noki pour mabe ou me la raté. OK, ça va. Anna Sarah Lobby abi mabe et ou me la raté. Donc voilà, mon boss affiché tout TV, ba lobby et mon cordon sur le Pro TV en onde makambo. Donc merci na batefete bozokata dans votre humble serviteur Watoloki Bangola. Quand je vous promets une interview de la Dea Mounine au Bongo, icône musique congolaise de Tikabiso, Papa Lutumba Simaro, mais le bon comprendre pas parce qu'aujourd'hui, quand on est bon, ça la bongo des jours, les 1000 le 3, les 4 pour les liés, les 5 et les bongo, je vais retirer au monde tout ça, en rage pour la cinquantenaire, au Thébo comme ça, Papa Lutumba. Vraiment merci, nos amis, nous toujours branchés, toujours nos amis, toujours à en direct. Il y a des maisons de Kabourou, maman il mange. Là, on a ma caméra, là, on a sur la production, babi caméraman patron. Là, je vois la patron, on a papa Mukolo, affi babi, affiché tout TV. On peut faire Mukolo. Moi, le boss, le boton, on vient dans Emile Chakembo. Papa de tout temps, de tous les jours, papa merci parce que bon retour à Londres, babi pe Londres, Zaki a reçu l'équipe, Zaki a reçu là. Vraiment beau, à la peine toujours branché. On a bon été il y a 4 émissions où notre bimisa corps, on a des trucs qui ne retirent pas les papa n'a on a pas des peuples. Vraiment on a pas autre, on a posé na biso, babi tout ça bon pour na bino, on a besoin de filmer, on a besoin de cambrezali awa. Babi benika on a plus 243 89 61 86 525. Nous avons votre humble serviteur Watoloki Bangola ou appelé Sarabino Makambo ou ACP Sarabino. Nous avons plein hôpital cinquantenaire. Parce que bongo nous autres papa na biso Lutumba, surtout be misango auto ke inde boko comprendre que vous avez image nyonso kaka de mintoyo parce que biso za makamba direct, za makamba éviter za makamba za makamba to laisser maintenant boko zongo bana poto bana Paris là je vois mon grand frère propre ma belle qui bango na kata Paris donc oyebisa nga to solara ndongo lobaki vraiment toza ya bino bo s'abonner à la chaîne amino chaîne ezaka moko affiché tout TV bo s'abonner vraiment massivement nous sommes là vraiment soko bengita biso na plus de 143 89 61 86 525 ozwa biso osolana biso vraiment toza na pona bino je vous aime vraiment toza toujours connaître toujours la émission na bino je vous aime vraiment ciao. Qu'est-ce qu'on a repose en place? Merci pour la photo d'anniversaire maintenant il faut qu'il me la fasse. Nous avons la comité d'organisation maintenant. Avec anniversaire il y a souka. Avec anniversaire il y a souka. Avec anniversaire il y a souka. Il y a solo matondo peza po ekota kinga pona zaki kuseka ndokena landa yo ndengo za po. Merci. To pesi kaka nzambe matondo po bobo papa ko pisina ebite so biso to pisina. Et bani nante. Merci beaucoup. Merci. Josué. Excusez, papa. voilà, bonjour mon isa famille Lutumba. Donc comme on a bango nyonso to yango, je le zombi na bango.
donc bana lutumba bango wana bazolekana. Ah, bonjour. Si je meurs, voilà, je suis en kaki. Non seulement je viens plairer Simao Massia, mais moi, Ok Diaz m'a chanté. Tu vois? Et c'est lui qui jouait. Pour rappeler le morceau, il y a Nzembo. Il y a Bomanga to Bomanana Bomayo. Et puis la version Éperdement. Car voilà. Tu vois? C'est en quelle année? Oh, ça doit être dans les années 84-85. Tu vois? Ok Diaz m'a joué. Il y a d'autres chansons aussi dont je n'ai pas retenu les titres, mais Ok Diaz m'a joué plus de 3 ou 4 fois. Tu vois? Donc, vous pouvez demander aux gens comme Patrice Mangas. Donc, Simaro, c'est un grand. Il est tout à fait normal que maintenant, là, que je laisse tout ce que je pouvais faire pour la journée d'aujourd'hui et pour venir ici. Est-ce que vous avez un mot pour la famille biologique? Elle est ma belle. Voilà. Toi, personnellement, comment pouvez-vous honorer Papa Lutumba? Ngai, na honoré juste dans Loembo. Et puis, na dit que dans un studio, dans l'album, il y a des musiciens en Ngai. Puis, ils ont na mi-mai. Et puis, na 4 albums, moi, na pensé qui titre Moko, il y a Papa Lutumba Yakala. On a besoin que c'est un album, il y a groupe. Voilà. Et puis, nous, Moko, les musiciens, vous comptez que l'on a le polo, il y a Lutumba. Na makambutu asala na mokili. En tout cas, soit tolobi kolanda likolo moto balanda raté. Au moins exemple. Solo bilo kolo yazaye. Lutumba aza Lutumba. Biso toza biso. Ye aaki na conduite nae na vision nae yango ekomisie ti na moment oyo Nzambe azuye. Alors soit tolobi ke tolanda ezala moi passe. Le bas exemple nae asali succès. Sans que créer babeuse. Sans qu'il y ait finga, sans qu'il y ait aboya, à sali succès na respect, naturellement. Tout oya loba na banzembo lele kokisi et kokisami, même na liwanae, na makamba loba et salami. Parce que nous sommes de petits dés. Il faut savoir une chose, parce que Papa Simaro Lutumba abimisi pas façonné par artiste mingi. Surtout loba Femadilou, et ça na banzembo emba Lutumba et salaye. Ba Malage, ba Carlito, ba Ntessa d'Alliance, ba musicien belé. Le Toïko Landara exemple, il y a conduite artistiquement. À qui problématique, conflictualité, il y a un lélo. Au moni bato batondi on a 50 pour nous rendre un dernier hommage, pour un respect, il y a Moussala Salaki. Lélo, biso, ba artiste et musicien, Tomé Rossala effort, il y a qu'on invité style à ba buzz. Pour Oyebana. Pour nous donner ça la succès, il faut finga, il faut boya, il faut créer ba buzz pour bateau ba découvrir. Or, Nathan, na ba période de Papa Lutumba, elle a bongoté. A Komaga Nzembo, a façon artiste et ça lui peut succès naturellement. Exemple de Rolanda Nangwana. Wanande est comme Sabiso, tina ba ajo Papa Lutumba ba kofi. Mot pour famille. Mot de la fin pour la famille. En tout cas, nous souhaitons mes condoléances. La famille à Papa Lutumba et surtout la famille Bana Ok. Bana Ok et Tikali. Vraiment, nous sommes des artistes au Batikali. Ba croiser ma beau côté. Ba ça la sous de plus que les gars Papa Lutumba po. Bana Ok, même biso, on a besoin d'un ba fan et Tiki ba fan famille monene banolinga. Bana Ok. Et mes condoléances à la famille Nkelani, famille Mbole et famille Lutumba. Merci beaucoup. Vous filmez tout, même des conversations. Tu n'as pas zembo ebele. Surtout pas zembo ngana beta et panaye, tu beta naye. Donc
mete batitre ebele basanta zura bainterpellation mamingolo esakula mawana beta batitre mwa ebele na pembeni na ye pupuri oyo sama ngo nakende kotia voi na poto na bete biloko ebele 4 opérations alors na souvenir ebele na baempreinte na kati ya bana oke lelo soki ozwingi olobi no beta nzembo wana okointerprete ngai alors baempreinte na ngai ezali papa asko lelo aza te aki atiki biso souvenir na ye nini souvenir souvent ake souvenir na koloba azalaki en vie ndongo bandaki komona nde bozalaki siko lelo aza te na souvenir ebele ntango omonaka bana na ngai namonaka ye parce bana na ngai naboti bango na bana oke ntango ye azali président na nga souvenir yango wana vraiment ok ça va papa merci bonjour vraiment namoni eza famille vraiment ya isangi ya oloba vraiment mingi kutu eza te namoni bino boza ebele bolandi papa souvenir vraiment nini ya malamu o papa marquele bino mpo bokoma lelo place mama komona osusu awa nani otiki baactivité na yo na moi makasi lokoya vraiment kolela papa Lutumba relation ni boza nango na papa Lutumba en tout cas mpona papa Lutumba taka natiki makambo na ngai nayeka kolanda ye aza kokwa mwana na ngai do esali mpasi makasi yango moni naza awa azalaki papa mo malamu papa mo kimia do abanda kosamamba bien na isangi lelo ya kei do baoba munene ya kwei do esali biso susi makasi do susi makasi koka mwana ngai maga koli te mais atikali komona ye penza te mais eza makambo eyaka nango kimia do tosen kimia ezala na biso donc susi makasi mawa mingi vraiment matanga te bien rançon na te botika ba les on dit viens d'abete premier concert encore ou te Paris nana mona ki ngoti parce que awa mona ni te azana ya roya na ye par rapport à badiki diko bike tellement mboke ke mabe mama tolo comme le gafa donc yango azape ka bakati ya merobima bongo te pona bato tanga kongo mona ba moni ba komola nde ba bete matolo. Vous comprenez? Alors, il faut battre ma place, mais Azane a organisé mon moteur, en tout cas, bateau battu dans la liste était Bobenganga par rapport à l'image de ça. Bien pour nous, Bolé la combat. Bobenganga, c'est un numéro. La fin de Bobenganga pour Bolé la combat. Bobenganga et ça bien. Donc, merci beaucoup. Ok, merci. Donc, d'autres malelo, presse tout ça la musala ka nebo mesana, bolanda biso suka tout au kende. Ah, soto longa toke na place des artistes. Voilà. Après wana nzoto okende na Isangi, yo vanda kuna tiba 16h30. Ndé bon wana yé na parler du peuple. Et peut-être les musiciens sous bazoye ba programme est-ce que vous bénissez tous les artistes et ba beta na podium tous les musiciens sous basé non tous les artistes ont manifesté désir wana d'abord voilà malina lo belango awate mais na solo la qui par exemple tout à l'heure nan de na leki na héritier voilà donc ba toujours surtout bana posa ba beta liste moko bibanki et le bamaki na presque voilà ba tanga ba comme ba orchestre je pense que c'est là qui bon erreur fallait tout tika na ba nyo so ba se manifester. On est allé à l'orchestre, on va contacter. Mais bato mususu ba okasa baza libanda ya mboka nzoka baza awa na kati ya mboka. Yalo ko ndeti babosa na bango na liste mais vraiment président Verki ça a rectifié likambo wana. Bato nyoso presque ba robeta oyo ba manifester désir. Par rapport à l'organisation botiki peta moro famille ya papa Lutumba ba lela pena papa na bango na ndenge ya coutume na soba Congo. Oui, eza lelo. Kor soke bimi yo kena parler du peuple té, yo kena na pango na ye na Isangi on de famille ko lela. Merci beaucoup. Bandeko Belé Pétan Moussou Batala Kibinoté, au Bazolé Nabino ensemble. Message nous on ça parce que vous êtes dans l'organisation. Oui, Maramuni surtout ça va. Au Banungu Nungu Toyoka Kiwana ke o Bundi au commissaire Bundi. Jamais. Jamais. Au Mutubale Mbongo jamais. Voilà, Mbongo Bimaki, to remercier Premier ministre Nabiso Bruno Chibala pour na Oya Salaki. Vraiment, papa Koufi samedi, mais ayambi déjà quelques musiciens dimanche nango. Pour na tuna bango to sala ndeki nini voilà et comme yo mutubu a garder mbongo non mbongo ezali na ministère ya culture et puis sous contrôle ya batu hôtel de ville
Donc yo heureusement on est ni. Kutu bato bazolela nde ba mbongo mosusu mona na te parce que commission salaki boye. Avant bapesi biso bapesi nanu bato 25% ya mbongo basengaki po yo lobi onga par exemple na salaka eloko boye. Bapesi na 25%. So ba moni osala yango bien nde babakiseli yo. Talaka 25% et ça rien par rapport à 100%. So ko moni bato babakiseli bango mbongo c'est que mosala salamaki bien. Donc bato ba mitungisa te tokoki ko welela d'abord kutu nazoka makambo ya mbongo ote mbongo mutu mo aliaki boye. Oh papa verki sale mbongo boye vraiment makambo surtout que la on a soni. Heureusement na lobaki internet est remplacé bibliothèque. Donc makambo tout le monde en internet c'est la vérité te. Ngande boye belé boye na profiter na yeb sabino. Problème nange zali boye bo sala musa na bino bien mais bozo sala masumu d'abord na ba titre bozo cha. Ce que boyo ki sango likambo ya mutu. Kasi bo ne vérifier pas na inanu avant bo komisango ndeti. Poza na batu mususu soka bateli comme na internet yazo ka sabacha na Bible. Donc à croire déjà mon dirait Jésus-Christ sous la kiwana. Non. Il faut pour ngabo sala ba investigation. Bon na yebi que senga peut-être moi ba moyen. J'espère que ba chaîne oyo na ba maison bozo travailler ba pesa bino ba moyen ba recherche. Oh tout boyo ka kiwana yangote. Nazo remercier excellence Vital Kamere o ayamba ki famille ya papa Lutumba lobby. Boyebi ka ndenge zalaka mokonzi asali geste na komo ekolo. Nyoso na to sepela nango. Faut remercier ba konzi ndenge bazo sala. Encore une fois, merci mingi na papa Bruno Chibala parce que o asalaki ezalaka te quoi. Encore ekufi lelo mbala moko dimanche toza na déjà na primature. Il fallait osala ndenge wana. Muto ayima te. O aza monika atondi te na makambo na lobby naza wana bo poser ba question. Alors leader tout le monde lelo na mok ya papa Lutumba to ko bimisa encore lelo. Ebité message no ko lo beta que artiste munene o atiki biso pa selba œuvre munene na kati ya République démocratique du Congo. Ngana olobaka bravo l'artiste ndenge boyebi ke ba artiste lelo tuzo benga ba ba prophète tuzo benga papa Simaro prophète Lutumba o maromba lobaki yango tuzo monezo salema. Bravo à l'artiste pour tout ce qu'il a fait dans notre musique. Bravo à l'artiste tant que père parce que ngai na ye akolela père autant que papa. Au bon moment tozane Robert Lutumba ami d'enfance na koline banana na 5 ans. Masana to koline ti lelo za na poto tozala donc dans le baga bravo merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous c'est ça. Alors artiste donc na arrivé à corps il y a papa Lutumba to kende aéroport international de Kinshasa to mona ki o mataki même podium na wenge musica maison mère pour na ko sepesa ba fanatique tout na lingi éclaircir ba tout par rapport ya wana et salama ki bongo pourquoi en fait c'est ça là qui délégation tout aéroport tout wana il fallait toi qui na ministre na ba représentant bazalaki chargé à coordonner événement et à coordonner ni commission basala pour na ya obsèque ya papa. Donc, il fallait n'était que normal tout aéroport et plutôt les cambalamans au podium pour annoncer qu'on aime la paire parce que bah vient na beaucoup ta vient sur na zoyemba mais ngapé fallait la tirer ma voix na yembe la paire avant que côte sa paire na mort. Mais pour solo là qui quand même pour solo là qui ensemble na au si tout solo là solo bien tout solo là mais polémique c'est lui mais souvenir merci artiste papa Lutumba est marquant que souvenir ngai pona c'est un papa pour moi ndé na Sabino Donando que bonjour comment Julio comment on événement menene boya papa Lutumba comment on a à terre comédien mobo aye ko la musicien hein relation ni bozaki na papa Lutumba entre la musique et l'art dramatique il y a pas un pont nous sommes tous des artistes donc nous sommes venus aujourd'hui plairer notre papa notre grand-père lui nous a encadrés il nous a informés pas seulement comme des artistes et musiciens mais comme des hommes valables dans la société. Aujourd'hui, papa Lutumba est parti. C'est avec beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de douleur que nous sommes venus ici, la morgue à cinquantenaire, pleurer papa. C'est notre papa tous. Il était un père pour les artistes musiciens, pour les artistes comédiens, pour les artistes en général. Donc c'est un moment de pleurs. Nous pouvons que dire merci à ces grandiers qui a retiré papa Lutumba dans la Seine, village qu'il avait, a dit papa, nous ne t'oublierons jamais parce que tu es resté gravé et tu resteras toujours gravé. Vraiment, ce qu'on est tout le monde à l'autre par rapport il y a papa Lutumba mais tout le monde a ba musicien vraiment misous bazate. Ils sont là. Papa Lutumba c'est un baoba. Peut-être moi retard à Moya. C'est sans polémique. Via Koufi Azaï na polémique dans Moutouté, il embrassait n'importe qui. Il embrassait des artistes et musiciens, comédiens, Oazekwa, Kofi Olomide, Elombe Soukari, Bodo. Donc c'est le papa de tous. Ils sont là. Sauf Kabamoui. Ok, ça va, merci. Avenue Nyangwe na 24 novembre ex-libération, Simanango, tu reviens à parler du peuple pour l'exposition encore. Tu as 2 veillées mortuaires.
le vendredi 3 mai, na lobby samedi 4 mai. Donc durant ces 2 veillées mortuaires, les musiciens sont bêta. Les musiciens sont bêta pour papa nous m'a baki soka kufi. Les musiciens sont minés en boga oyo. Mais pour autant que les biso va combattre parce que dato monaki redina waze kwa baoyo kanate. Te wale zama kamna bango ya libanda. Etali makama matanga wati. Makamna bango so baoyo kanate wale ezali libanda. Ezama kama awati. Donc na sisi na noter. La sisi na noter. Wale ezali pour répondre là. Redina waze kwa soki ba wale ko makama ko tu wala to yebe ngote na kata matanga. Donc prendre. Alors les musiciens sont bêta, tous en Wazé quoi, tous en Yemoko Redi à Missi, tous en Héritier Watanabe, tous en Nani Ferra Robeta, mon frère Patrice Père, musicien chrétien, mais à Roya, parce qu'il a manifesté qu'il désire à Roya. Bon, tous en jeune peu Fabregas, tous en Librator, Robino Mundibou, tous en Bill Clinton, Nazam Moutakala, vous comprenez, c'est désir Bossa Robeta. Les musiciens, nous sommes en train de faire bêta. Au banda de surtout que dans la place des artistes, on a battu sur bêta. Podium Mezalina, Podium Mezalina, la palais du peuple. Nous on prend donc bêta. Par contre, nous sommes venus au Boyebi, au musique de Bango bêta. Voilà, tous à mettre fait la rumeur, tout ce qui s'est dit autour de vous. C'est un programme. Alors. Dimanche, c'est la journée consacrée à la corps constitué à la République, c'est-à-dire à Konzamboka. Pour rendre hommage à l'artiste, à chef de l'État à Rosala, parce que toujours travaillé dans le protocole d'État, dans Makamboul. Donc, chef d'État à Rosala. Nous avons dimanche, avant de procéder à la levée du corps pour l'inhumation dans la nécropole entre terre et ciel. Voilà un peu le programme. Oui, Bimbongo, Bolier Bambongo, vous organisez ma paix, toutes les réactions. Tout le monde qui n'a pas de balabala. Tout le livre couru derrière la rumeur. Vous avez mieux placé pour nous répondre. Voilà, c'est bien, parce que vous êtes à la source. Oui. Ceux qui te lient qui mbongo, ceux qui te lient qui mbongo. Mais le corps à papa le tout, mais le corps le long, on a à Paris et Yao. Hein? Vous comprenez? Parce que l'État a un engagement, il y a un papa Lutumba. L'État a un Moussal, à travers nous, les membres du comité d'organisation. Vous comprenez? C'était la demande du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons nous engager à enterrer cet artiste. Il fut un grand. Il faut buissonner tous les engagements. Et voilà au monde qui rapatriement le 30 avril dernier. Toyoto Bombi Awa, na mort. Toi, na mort, Toyoto Bombi Sakor. Comme on a parlé du peuple pendant la veillée mortuaire. Bon, mon organisation n'est pas allée. Surtout les gens qui m'ont dit que c'est papa, maman, toi, tu es un bilobé là. Et là, vous allez dire que tu as songi. Non, c'est ma solution. Parce que les artistes musiciens et bien journalistes, c'est pour ça vraiment à la tête à ma maman. Mais c'est normal. Maman, quel genre de journaliste? Culturel, spécialité dans les années. Musique, non? Je suis chroniqueur de musique dans Mboka Oyo. Chroniqueur de musique, non? Zachary Barabas, attaque de la politique, mais article journaliste. Azak chroniqueur de musique, non? Yves Kamba Lazanet, chroniqueur de musique. Pour moi, le banini, les musiciens Koufi comme journaliste, c'est la coordonnateur de Matanga. Pourquoi pas? C'est nous qui faisons la promotion des artistes et de leurs œuvres. Nous, les professionnels des médias, spécialistes de la musique. Et ça, Bissot. Et alors, tout ça, ma partenaire. C'est nous qui accompagnons les musiciens dans leur travail tout au long de leur vie. Et ça, Bissot. Musée recouvre, musée de coordonner le matin. Où est le problème? Il y a autre salam. Ma maison mon honnête. Attends, parce que le bateau lié mon lié bon côté, surtout les gens ma camo salam ma boutique. Mais ça ah justement, au deux le bien. Ma matin on c'est salam. Il y a mené à Tolia Kambon. Il y a deux mon petit Tolia Kambon, papa ma Tolia Kambon. Car Tolia Kambon, il y a le film Tolia Kambon, mais baba Tolia Kambon mais to kunda ka ba musicien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour lobby ba le basus te bolembo? Papa to za batu. Dans la vie dans le monde, il y a toutes sortes de personnes. Il y a les hommes animés de mauvaise foi vont disparaître dans Mboko. C'est dans la nuit des temps, Jésus, tout le monde en Zambé.
Donc nakendaki kolakisa ye parce que nayembaki eloko moko ya nzembo na ye na kati parti mwa nzembo na ye et nakendaki koprésente entre ndenge na président azekwa et apesaki nga bénédiction mpenza ya makasi alobiki nzembo oyo ekatisa baebale baesobe bangomba ekende mosika donc epuis nzambe aye kosala kaka na nzembo wana bebe buchu j'étais nominé na apawar na états-unis je crois bamona nakendaki états-unis mpona nzembo ya bebe buchu donc souvenir na makasi nzembo ya oyo ya bebe buchu parti ona yembaki ya ye bomamai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyo simanga na nzoto maboko mayo matondi donc yango wana alors artiste Dos ma chérie ko defa 10 minutes Maman Nzambe a tout le monde a cinquantenaire pour na papa na. Ouais, naza pena na cinquantenaire par rapport à image. Naza pena par rapport à image na cinquantenaire makitanga ve na biso. Donc grand prêtre to loba muta pesa marambutu par rapport à image, mais to déplorer ka comportement moko ba comme minimiser internet na ba TV na biso. To ke non ta normal TV na biso ba pays muso comme na ngoti. Mais internet et permettre ba tout même au Japon ya suka autant la pena komoni odi le manzara moi Nzambe. En tout cas maman biso tchala to regretter mingi na comportement na ndenge au fingi biso to ba illettré to tangate milai olobi yo moko yebi yango. Mais na regretter mingi mère na biso so fingi biso to ba illettré to tangate. Bana to bana ma internet na mutu mo internet ayamba ote. Bana to bana ma internet na to yamba ote po oza actualité te. Vanda pasoko ba tomate ba lembisa ko ba lèvre kuna sala ko bien bima makam na biso to beto deza mama bima makam na so boyi na biso garde bandi na yo ozaka danseuse na teneni ba lo boza chanteuse o banda na danseuse otanga bina bujimai ekola ndakala na fufu masangu na tout ça oza ventrieuse yango ba paso lèvre tomate nyoso ba pasoli lèvre ko yo comme enseigner. Merci beaucoup. nasengi ata tokabwana na yo kabwana sanga pasi te donc ozomona alai kaka ye deuxièmement nzemona ayembaki vi na ye omoni nzambe akokiselaka baya ye maloba soki oza juste envers ye akoki sosoni te na maloba na yo prophète Eli alobaki totya mai na koni tobelela nzambe motepela prophète Eli epelaki ya nzambe abale epelaki te Lutumba alobaka mokona kokufa kakebeta mokona kufa monima yango wana na entrée ya niangwe donc bato wana oyo nzambe akokisaka maloba na bango baza bato nzambe alingi amarke bango soki te okopima prophète alokuta okosimbula okobeta moyo ebimi bato baseki yo yango bamisie bayeba liwa na bango non mission aza inspiré nzambe akopermettre ye akota na kati ne pas bimisa wania na ye bamisie baza bato moko mpona monde na so tokomprendaka yango te nga na yo totanga tosala badissertation mosusu barestation mosusu tobosana soki tosala lekorobo le renard wana tokobeta monoko mais Lutumba nzembo ase na 61 ti ava kufa azoyembango Kofi Nzembo ya sala na ba 80 ti lelo oyembango otali wera otali jibe otali fali donc baza bato moko yango nalobaka mosala na yo nde mosala na yo omoi ntango totala bajoueur tookumisa toseka yo beta bale sala 10 minutes osengo bima mais ye bozokritike bofinge mpo na nini mosala na ye chacun dans son travail alors Lutumba mosala ezalaki alanga nzembo monene koteya à travers bachanson to retenir mingi
nzembo lokwa mabele ayemba ngo biso to na école primaire ebimaka cérémonie na nzembo asanduka film asanduka epi film wana susu ntango toyebana mike mpo biso tokoyi lokwa bino te biso okolaka ebembe kunde ebembe toniataka banzela nango te bapine te ebembe nde bango oteka nguba ebembe abateka nguba awa bafille so tele bango awa bauta ye basalon fante ti awa baneti ya kosakana te me ya biso maputa na tolo makolungulu bamama baolela to bavaler wana lelo eza te elutumba chante ça aloba so akufi tolela ye te me toyemba tolela loyembo yango honorable ata mwa indusa moke tokoyemba koyemba na yebaka te ta na voix kaka na voix wana roko wana kitoko wana kaka voix roko wana aloba ye bolela te bolela nga na loyembo kaka na voix wana sango nayoki olingi okufa nga nazangi mwaye nabikisa yo napesi elikiase na losambo nalobelima nalongoli maloba ya kandani tu vois il prenait l'amour tout oyo peze marka oyo toyembi mokolo nakokufa kake ekobeta pacho panda olobelaka bato maloba na ngai ya suka liwa na ngai moto na ngai bakamata basala monima lelo ekokisami so moto atwini oyo nani non vie lutumba sango ya mwana
Je suis à l'hôpital de Saint-André avec les histoires des Simaro. S'il te plaît, rappelle-moi après.
Déjà yango tozokende vers victoire. Dans ce commune à niveau victoire et puis tozo comme na résidence familiale soto longwe kuna ndeto kokoma na palais du peuple. Dans babi boss nanga moko affiché tout dans taka musande ezo sala mana minute on eza bon dans to comme déjà destination victoire. Vraiment musala kande makasi mi file ça na dile ça Iran Kaluta. Hein? Na propose ya mama. Benda moto papa. Benda moto tu. On vient de gagner. Il faut de l'ordre ici. Il y a Oreille, sous la supervision du président Baptiste Kamongana Mateta. C'est parti. Ah ben voilà, maintenant on a déjà la victoire. Donc on va dire pendant 59 triomphal, plutôt que comme la victoire. Malgré tout le mais ça va, on a déjà la victoire. C'est tout le monde la victoire, tout le monde a la famille à Isangi. Et puis Isangi, tout le monde a comment on a parlé du peuple, donc voilà. Donc ça déjà, on a déjà on a passé Kadima, on a dit qu'on pense que la culture va ça. Alors on a posé une affiche qui dit pour mon amour. Rabino a besoin d'afficher une affiche pour la
réalité bonne. Baba qui bimini to reçoit en live. Ba bimini en live. Mama boy na dit ya luta soki te au monde en haut. Masi ebongi ona kati ya londele. Simara loto bape abongi ona kati. Chef, s'il vous plaît. Tiens là. Odilon. No go, no go. Pardon. Ça y va. Papa, sous du jaune. Asenyo, pasa msalaji. Oh, c'est ça le nom du groupe. Eric Paul n'est autre que le fils de feu, Dieu Paul, qui a évolué à l'époque aux côtés de Feu Lutumba de Mandelo Simaro dans le tout puissant Côté Jazz. On va sur cette place des artistes. Bianca! Bianca! Par le mot de bienvenue du bourgmestre de la commune de Canada, qui sera suivi par celui du président. Kolela yo, kolela na biso esilité. Alors qu'il lui fallut immortaliser son patron, son ami et complice, le poète Lutumba Simaro, dut exploiter son génie artistique. Et c'est avec les paroles sus-évoquées que le ministre est disparu rendit hommage au grand maître Franco Luambo Makian. Cet hommage qu'il a rendu de la plus belle manière que puisse faire un artiste à son grand compagnon de lutte. Nous le lui rendons ce jour dans ces prestigieux et historiques cadres considérés par la communauté nationale comme les mémorials des artistes congolais. Je citais la place des artistes. Honorable, Excellence, maintes fois le Congo a vu tomber le baobab de sa flore artistique et culturelle, occasionnant ainsi de grandes pertes certes, mais distinctes. Lucie Eyenga, Mundele Ndombe, Chitenge Sana, grand maître Franco, le ballet mondial, Mutombo Bridge, Abeti Masikini Pongolov, Seigneur Tabourey, Papa Wemba et autres. Mais l'événement douloureux
qui nous rassemble ces jours est une lourde perte. Sudfa est considéré la grandeur de l'artiste, regretté qui était un être exceptionnel. Lutumbando Manuel Osimo, J.C. Maro Massia, le poète. Oui, il s'agit d'un être exceptionnel, car cette grandeur caractéristique donc d'exception à laquelle je fais allusion ici, c'est affirmé le soir du jour où il expira, où sous une fine pluie, ses fans et tous les mélomanes de la musique congolaise se sont souvenus de ces paroles dites dans sa célèbre œuvre des années 70 intitulée Mabele, Mokolo na Kokufa, Kake et Kobeta. Liwe ya Lutumba Simaro et Silisi Congo Lolendo, Pe Congo et Sutuki. La rumba congolaise qui vient d'être inscrite par l'UNESCO dans le patrimoine culturel mondial gardera-t-elle sans altération aucune son identité et son authenticité? Je voudrais par là évoquer la profondeur des textes, l'orchestration musicale et les pauses de voix. À cette occasion solennelle, la population de la commune de Kalamu et moi-même sommes fiers d'accueillir la dépouille mortelle de celui qui était pour les... mboka yango so bapeso pe mboka lokwa Congo bozaka posa régime batalika taille no babité yo zwa posa régime vous comprenez et ça papa mtoto mema betiraima c'est pas bien vous comprenez biso tout les autres pe bata bandema banino ko beta pe des contre des ezati ponga na lobango so betinga des no beto koko na des c'est pas intéressant ba respecter biso na musana biso pe to na droit respecter bango so bango ba respecter biso to manquer bango to remanquer bango tina suka boloko pe ezate ata na koti 100 ans boloko asa mabele na loba bongo yebe ok nanga bien bien par rapport à image ça matanga abima déjà ye avabima te avabima senga ngai na loba kit na ba avabima senga ngai kwa nini omoni maramoto loba yango to mangana raté respect mutuel c'est mieux yo la peur de la famille oh on a pas za mutu tango yo manquer ba au place mo ngana ko soutenir yo ka pona vungule na soutenir yo ka pona vungule na créer lo ka ba maman balamba bien na bité bosa on a ta 4 pona vungule pour aller à pena tonda ozo comprendre par rapport à image et pas comment beta pe des abimi kala mingi to beta des lobi na yaki na presto panga déjà na tana biteye fazo ngasus comprendre donc merci beaucoup à tout le monde merci nazara de député na la danger ko le ka ba tout bo tanga ba